Mais évolution quand même. Ça les mis batbander réclamer Tshisekedi Fatia Kabwana Kabila. Ba Kabwani na ndenge moko propre lelo union sacrée. Bino ko Kabwana Tshisekedi na. Non, je pense que ce qui est la déclaration, Moutiali Bosso, la classe politique congolaise, ya kosenga rupture. Il y a accord entre FCC, Naka, Chito, Ndeko Kabila, Ndeko Félix, et c'est là qui m'a emboka Norbert Louye. Lélo a prêté serment, lobby M. Norbert Louye a sali conférence de presse devant les journalistes, ma collègue Nabino, à Sengaki Ndeko Tilombo, à Kabwana, Nandeko. Au Kabwana Kabila, sans cause la parapluie et qu'on cause ennui. Décision, autant un discours, on a 7 minutes. Biso union des républicains juste pour na kosenga na population bas soutenir. Mais toi yebisa ki ndeko Tilombo aller jusqu'au bout. Il y a article 69 oyo évoqué nde yango tolobaki ete na nzela oyo poni ezali nzela ya pona nini ka dialogue. Toyebi que en dehors il y a dialogue to ya masolo voie pacifique mususu. Yo lingi to kesima minduki. Trop banane. Ba congolais. Boko tanaje, boko union sacrée. Parce que totikali biso moko na opposition politique radicale. Ba oyo nyonso ba bandaye koloba ete baza ba opposant, il y a ceci, il y a cela, bango nyonso ba koyiba. Quand vous êtes au sein de l'union sacrée avec le commandant de bord Ndeko Tilombo, opposition des Awa. Sur la poto Mobimba, Norbert Louye, union des républicains, vous ne pesez pas pour l'Mbumba. Remettez-moi l'ascenseur. Tango lobby est par rapport à quoi? Par rapport à tout le monde en rabino na sur terrain, au marche moroboye, au ville morte des papiers na bandaro salisa, na évité et dans la raté. Nandeko, na régime yandeko Kabila. Tangilanga des opposants babundisiye, le quoi non. Alors lelo union sacrée dans union sacrée ndenge batu baloba. D'abord les enfants. Pongana jusqu'à présent na yebakate. Et ça na évité. Pour balobi que ils parti politique était. Balobi était ils regroupement politique était. Balobi était ils vision. Mais vision oya munene onga na yebi oyo tout congolais de l'est de l'ouest du nord au sud à se retrouver ils allaient constitution. Vision c'est quoi? Vision babongisa mboka batombola mboka na baniao na miselekete na banioka. Dieu merci que totikali biso moko na opposition. Voilà, merci beaucoup, merci Nabandero tout bozo landabiso boza partout na micro Yabino Laurent Fabrice Balsomi toujours na chaîne Nabino Demel TV Dembanza London TV avec Yemoko le boss de Brino original Topesi Bambote ebele. Merci Manassé Oyaza Simaya caméra azozo la bino bilili kitoko. Lelo torolobela o etalibongo politique ya mboka biso tuto ebi marambe bele zoleka na mboka union sacrée et Salemi batutu bazaki côté à Kabila presque bakati ici premier ministre ba déchoir à Longwe bureau et assemblée provinciale déjà assemblée nationale pardon lelo faut vote à bureau Salema marambeze belé mais dans la partie moro ya batu oyo bango nyonso ezosalamba bazomona ngo te balingi yango te balobi tozakaka sur place crise ezakaka il faut tosala dialogue bato yango banani baza na parti politique tobengi UR avec le président Norbert Louye. Awa naza na communicateur na bango monsieur Paulin Mbumba on appelle Mbotendeko. Mbotendeko Laurent. Boni mboka na Congo. Mboka ezokotambola na ndenge moko oyo tout congolais sérieux akoyi ko sepela nango te parce que crise to situation crise et sous makasi pire qu'avant. Yangonde biso na niveau ya union des républicains to sala kamanso pona koluka solution pour pire wana to crise wana et ko kolongwa na mitu ya ba congolais. Mais évolution quand même ça les mi batbander réclamer Tshisekedi Fatia Kabwana Kabila. Ba Kabwani na ndenge moko propre lelo union sacrée. Bino ko Kabwana Tshisekedi na Kabila bozondi mango kate. Non, je pense que ce qui otali ba déclaration nyon c'est mon mboka Norbert Louye Moutiali Bosso na classe politique congolaise ya kosenga rupture. Il y a accord entre FCC Naka Chito Ndeko Kabila Ndeko Félix et c'est là qui m'a emboka Norbert Louye. Lélo a prêté serment, lobby M. Norbert Louye a sali conférence de presse devant les journalistes ma collègue Nabino à Sengaki Ndeko Tilombo à Kabwana Nandeko Kabila et nakanisi ezwa qui m'entend et banayi ko permettre peut-être banako lukaba voisin moyen ndenge nini ako Kabwana na ye. Tu es ko ça les déclarations mususu
tolakisi que pour na kokabona de Kabila et ça très simple sur le plan constitutionnel appliquer article 69 de la constitution. Oyo et lobby était en tant que garant de la nation, en tant que garant des institutions, en tant que garant, il y a respect, il y a accords et traités internationaux. Kabila Kabila, il y a un dialogue comme couverture. Parce que ce qu'on Kabila Kabila, sans cause la parapluie et qu'on cause ennui. Il y a un discours le 23 octobre 2020 à Sali, discours à lobby était que ngai na suba décision bona na décision autant na discours na wana 7 minutes biso union des républicains les jours suivants to sala ki meeting pour na kosenga na population ba soutenir discours wana mais to yebisa ki ndeko Tshilombo aller jusqu'au bout il y a article 69 oyo évoqué parce que na article 69 na linéaire sous castellaire nia oya sous ke lobi était le kola azali garant et respect ya ba accords et traités internationaux l'accord cadre oyo union des républicains a commis ça cheval de bataille naie et ça li traité international sur ce na kati accord cadre et sengi était il faut ba réforme pour osala yango et sengi bozala autour d'une table yango to senga kana yeke no aller jusqu'au bout mais to moni tango ça déclaration o wana to discours wana du but en blanc consultation ce qui n'est pas mauvais aussi à sali consultation mais la plupart ba oya yambi na ba consultation o wana mon côté azana problème na ye mon côté azana conflit na ye c'est là où tu rebaki moi na mboka Tshilombo a dévié a sauté aligné à souka ya article 69 o to la kisaka ye nde yango to rebaki était na nzela oya poni ezali nzela ya kimia te ezali nzela ya bitumba azonga na nzela pour que Congo et ko prospérer lobby yango total tolobaki était na introduction na yo ke bino nyonso ko salema bozumo nango mabe c'est dans ce sens là nyonso bomo na mabe na stade to komi bino bozo proposer ka dialogue pona nini ka dialogue na stade to komi toyebi que en dehors il y a dialogue to ya masolo voie pacifique mususu faisate yo lingi to kesima minduki ba congolais boko tanaje boko union sacrée non elo konde nako lever équivoque ya ba congolais o bazona na biso na kati ya mboka pe na ba congolais bazona na biso libanda ya mboka à l'époque tango biso union des républicains to sali parti politique le 28 novembre 2003 to lobaki to communauté na opposition politique et na kati ya opposition politique auto communauté to s'opposer tout s'opposer qui na régime en place oyo et banaye ko kambama na ndeko Kabila alors na opposition auto banaye ko sala toyoki auto mususu biso beto zakati opposition quelle opposition républicaine mais vous bouffez avec Joseph Kabila vous travaillez avec Joseph Kabila vous avez opposé par rapport à quoi to monaki batouana bana ko sala biso ba ombrage mais Dieu merci lelo à partir ya ba consultation ndeko Tshilombo oya bengisaki ba oyo nyonso baza simane baza na conflit na yete to moni bango ba baza na conflit na yete atako bakendaki mapona mi elongo na ye mais baza na problème na yete bango nyonso ba reconnaître que ye président de la république nde lelo union des républicains azoko se réjouir parce que totikali biso moko na opposition politique radicale ba oyo nyonso ba bandai ko ba ete baza ba opposant il y a ceci il y a cela bango nyonso ba komi ba membre de l'union sacrée or quand vous êtes au sein de l'union sacrée avec le commandant de bord Ndeko Tshilombo opposition des Awapi on se poser contre qui bah le bien que l'union sacrée c'est une vision qui l'incarne c'est Ndeko Tshilombo yango to lobi ete totikali biso moko nde place makambo ya Congo et qu'on suit la solution mais solution bino boza pe mineur boza muke Norbert Luyeye on ne sent pas ba Hollande biso na poto mobimba Norbert Luyeye union des républicains évitez vous ne pesez pas pour l'Mbumba remettez-moi l'ascenseur tango lobi ete que nous ne pesons pas. Par rapport à quoi? Par rapport à tout le monde en rabino na sur terrain, au marche moroboye, au ville morte des papiers na bandaro salisa, na évité et zalarate. Merci beaucoup. Na kanisi peut-être na yebi ke yo yebi, mais ba oyo ba yebité peut-être bangone bazaki moins distrait. Nandeko na régime yandeko Kabila. Tangelanga des opposants ba bundisiye, le quoi Norbert Luyeye. Azalité. Parce que bango nyonso toyebi to ça acteur politique mingi toyebi bato libanda ba yebi yangote et mingi pe toyebi nyonso to koya ko dévoiler ngo awate parce que cela va na déontologie politique auto sana yango mais toyebi était mwana mboka Norbert Luyeye ba image les moments viendra ba image ekoloba ndenge ba loba que non œuvre yango ndé ekoloba Norbert Luyeye a souffert
baboloko boni oyo ndeko Kabila aboye parce que andimaka ba proposition ya Joseph Kabila te que salaboye en dernier en date na 2016 ba uti ko enlever na kati ndako yena ba oyo ba yekoti ala na ndako chauffeur na yetu ba enlever bango Kabila ati bango na boloko atambwisi na ba boloko nyonso ya ville province ya Kinshasa akende demiap te avant na anerte akende ndolo te akende makala te yasu avant d'ici pendant 2 ans pendant que Norbert Luyeye a télémelaki makambo ya dialogue parce que mandat ya Joseph Kabila et silaki depuis le mois de décembre 2016 et dans le mois de septembre fallait ba élection et salima dans le mois d'août moi mboka Norbert Luyeye a sali conférence de presse ba ko kanga inanda nde ba ko sala ba mes aventures ya Senko o epesi Joseph Kabila na ba colite na balanda ki na niveau ya dialogue concertation ya Senko 2 ans ya bonus qui était une violation de la constitution ya mboka. Alors, Paul Mbumba, na stade de commission, na minute oyo, iluka mbalongwe, mabunda longwa, lelo kutunde to loba wa bana monde entier, élection ya bureau définitif. Est-ce que Norbert Luyeye na bino batuna boki ko salie na Tshisekedi te na union sacrée poto tonga mboka, bino dialogue. Concertation au Lobawa et Simbate o ya Senko o soki ya 18 nini wana ya Kojo et Simbate ya binonde ko Simba olebo sangana na Félix Tshisekedi botombola mboka ki liboso soki olobi ki ya Senko et Simbate soki pe olobi ya Kojo et Simbate parce que ezalaki anticonstitutionnel mais oyo biso tozolobela ezali na kati ya constitution mibeko ya mboka ndeko Tshilombo tango aye na pouvoir alobi nini état de droit. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, tant de droits. Ils ont sur état de droit. Yango Tolobi était et Sengeli. Mandela, ils ont état de droit, mais tant de droits. Tant de droits. Je pèse mes mots. Tant de droits. Mais état de droit. Nakanisi. Kondo Tshisekedi. Formule magique à Tike Lagabiso. Ce qui bolingi te zalana état de droit. Tout état de droit commence par le respect du texte. Mais c'est ce que Fati fait. Mais namo ya lelo. C'est ce qu'il fait. Ça va na koswayo. Article 69 ya ifokaki au bandi yango usukisi yango te yo kolia pondo pamba faut lo sube fufu donc il faut que silisa biloko ndenge bandi yango silisa yango na suka pe na suka faut mela pe mai poza la moi digestion monga malamu abandi eloko akati akina makamususu yango tolobi ete il n'est jamais trop tard pour mieux faire ndeko Tshilombo c'est notre frère même sans Azanango même sans mon mboka Norbert Luyeye Azanango et surtout je vais révéler une chose ayebi oyo makambo na lingina loba ye azalaki enfant biologique ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba et Luyeye enfant adoptif ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba toute la famille biologique ya Tshisekedi bayebi ona lobi donc ndenge toyebisaki ke ozali ndeko na biso na dialogue na kanisi ekolongola ba équivoque ebele pona nini parce que eza na kati ya constitution tango tolobaka accord cadre d'Addis Abeba ndeko Joseph Kabila a ratifié yango. OK? Depuis le 24 février 2013. Mais Akima yango pona nini? To Akima yango pona nini? Akima yango parce que ayebi et loko oyo balobi na kati accord cadre la réforme nde ebandoko bangisa ndeko Kabila parce que ayebi ndenge nini akotaki na pouvoir wana. Ayeba kipe ndenge nini akobimela ndeko banga ya mise en œuvre accord cadre ezalaki me yango to senga na ndeko Tshilombo que dialogue oyo biso to senga ka il y a accord cadre et ça lit conformément à la constitution de la République démocratique du Congo à son article 215. Tout traité international est au-dessus de nos lois. Très bien. Alors, l'Union sacrée doit adopter sa chancité. Bon, Union sacrée, ndenge batu baloba. D'abord les aninios. Tika na tu na mutu na wana. Yo za politique. Oh. Pongana jusqu'à présent na yebakate. Ezarani Union sacrée ngo. Na yebité. Po balobi ke eza parti politique té. Balobi ete eza regroupement politique té. Balobi ete eza vision. Mais vision oya munene onga na yebi oyo tout congolais de l'est, de l'ouest, du nord au sud à se retrouvaka ezali constitution. Yango nazoko mituna Union sacrée lelo ezali nini parce que des gens naviguent dans une fiction juridique. Donc yo pesa en chance té. Na pesa ngo chance té. Ba oyo bazola na biso bako jijinga soit naza partiel mais nazoko mituna eza nini ba pesa nga réponse ba lobeza vision kasité vision c'est quoi vision ba bongisa mboka ba tombola mboka oh là là na baniao na miselekete na banioka bino nyonso boye ko vanda ça va mukolo bako pesa biso dialogue yo bino bozo senga ba mpuku bania osolo bana ba ya ko vanda te boza na beza ba 9 pour ça dialogue
mpuku akoya na rang ba mpuku nyoka akoya tant que nyoka OK muselekete akoya ke muselekete yango na uti koloba awa Dieu merci que totikali biso moko na opposition pour to boyi ba yiki mais boko kangote toko kango pona na point boza na massima la binote ba tu no sobake union sacrée landana le point ni toko kangote pour esa conforme na constitution le ko les a conforme na constitution toyebike ekosalema ce que zalaki en dehors ya zalaki en violation de la constitution voilà je vais épouser phrase uti koloba mais le ko les a constitutionnel ndeko Laurent soyez en sûr ekosalema tango ekosalema soit oya ko boya esalema akosalati. Ce que je ne souhaite pas. Mais dans le lobby était écosalema parce que ils sont conformément à la constitution. Quel est le schéma Kassipoto qui est dans ce schéma? Il y a dialogue au Bino Union des Républicains avec Norbert Louye et Bozo proposé. Schéma. OK. Ce qui otali l'accord cadre d'Addis Abeba dans la résolution 2098 ils allaient très clair. Dans point 14B et la Kissibiso était les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies. Non envoyé spécial, il y a secrétaire général des Nations Unies au niveau de Grand Lac. Bakozala esika moko. Bakoka kovandisa la classe politique congolaise pour tokende na dialogue oyo tolobi était dialogue politique global ici de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dieu merci. Que elo kone ezwa ki mwa kokoso. Tango ndeko na biso ya mwasi azalaki Leila. Mwa kokoso esalema ki parce que souvenez-vous ndenge oyo ba gérer biso pendant 18 ans ndenge ni ba se comporter ki mais esengo na biso eza été Mama Bintou Keita oyo ko remplacer c'est-à-dire la nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies azoya awa dans peu de jours na 4 matin awa zokoya tango zokoya awa mission principale azana yango kende ko vandisa ba congolais parce que crise de confiance ezana kati ya mboka ba institution oyo ezoko gérer mboka n'inspire plus confiance. Pourquoi? Parce que y a des unions de cœur entre nous. Yango tolobi était kaka na dialogue pona toluka réconciliation et ko salema. Et réconciliation wana et comme biso na cohésion et ko sala était des investisseurs baya ko investir na mboka parce que 95% de chômage na mboka ce n'est pas peu de choses. Yango tolobi était batongaka ndako na zelo oya PTT il faut que luka zelo oya makasi pour que ndako ezala solide na kanisi ndenge ndeko tilo mbazo ko kende presque c'est le bonnet blanc et blanc bonnet c'est comme si azolanda ndenge Joseph Kabila abanda yiko sala empiéter na constitution on avance on empiète la constitution on avance apparemment population zone de mango hein ce qui population azokundima yango merci parce que on employé terme ya population je croyais que tu allais dire le peuple andimi yango le quoi dit que population c'est une différence ouais différence en tant que politologue on a une différence wana je sais ce qu'on appelle la population une partie abatu na yebi que peuple parce que peuple ce que on définit yango na bandiété bazana kati mutu azana kasumbalesa mutu azana nganda ndingi mutu azana tsanga nord mutu azana kinaidiofa akoloba que oui biso tondimi yango ce qu'on dit que population je suis tout à fait d'accord mais yango to sengi était peuple eloko azokozela kimia ekwa kozala na mboka po kimia eya ezoko senga était cohésion ya ba congolais ekwa kosalema et cohésion ekouta wapi kaka na masolo ya bana mboka. Donc eloko wana soko moni tozo insister nango eza na tina parce que on le dit bien phrase moko awa yo zali politique hein oyo ngana zo mona oyo ngana zo yoka nyonso balobaka na écran parce que eko perdre même substance nango et puis eko silisanga caractère ya politique. Donc biloko mususu nako yikoloba et biloko mususu je me réserve j'attends le moment ya ko bimisango boko ma position à celle contre tous hein Norbert Louye eko sala kutu malamu biso na opposition bokolonga te toyebi ete lokola toza na kati ya opposition na ba radio tozolanda Joseph Kabila akomi wapi FCC bakomi wapi na opposition yango tosengi na bango baya ko rejoindre mon mboka Norbert Louye parce que Norbert Louye ayebi ndenge nini opposition etambolaka bango bayebi te bango bayebi ka gestion ya mboka des millions et tout ça bayebi gaz lacrymogène donc bayebi te ndenge nini bakimba hein bangunza makatanga bwaki yo gaz bayebi bayonete te oyo bango batuba Norbert Louye bayebi yango te yango te osenga bango lokola bakomi na opposition baya ko rejoindre Norbert Louye na lutte oyo tozana yango to défendre accord cadre d'Addis Abeba pour que dialogue et ko salema to luka solution kimia et ko kozala na bisika nyonso na mboka na biso.
Merci beaucoup Paul Mbumba, communicateur. Il y a Union des Républicains. Union des Républicains, IR en sigle. Napoto bien. Oui, Bayebi. Moi, je suis Nobel, il y a 2 ans aux États-Unis. Attends, il y a Ebele. Il y a un qui non. Il a place où il a exposé nous sauter en tant que politique. Mais toi, Yebani, pe Bayebi biso. Entre-temps, vote il y a bureau Assemblée nationale lelo. Gouvernement Kalamingi. On a voté. Nomination Yamboso lelo. Na nomination Yandeko Kabund lelo. Parce que ceux qui votent, votent parce qu'ils n'ont pas challengé. Yo yo mo kana poste dango. Et comme le cola na Mobutu, voter vert Maya Pundu, voter rouge Makila. Yango to lobi été ba théâtre o bango bazo sala kuna ba continuer ko sala yango, mais le moment viendra parce que confusion oyo ndeko Mboso bazo nommer na niveau ya ba député oyo baza kuna. Confusion wana ewiti wapi na cour politique oyo biso ndenge to yebili logique cour constitutionnelle. Mais lelo ba komi inféodé na institution président de la République pour ba rendre ba aremoko fantaisiste. Yango e komi se bango na confusion oyo wana. Tango lobi ke no ba mususu ba désister. Ba désister par rapport à quoi? Par rapport ya ba arrêt oyo cour constitutionnelle oyo e komi cour politique lelo ba se ko rendre ba koti population na confusion. Mais moi na mboka Nobel hier dimanche passé à lobaki na déclaration na ye. Mabe oye ko ya lobby cour constitutionnelle akeba ekozana mutu na bango parce que bango ne ba koti si confusion awa. Or pour na ko éviter yango to sengi na ndeko Tshilombo azonga na raison. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tous ceux qui ici, na poto Bolanda biso de partout dans le monde entier. Ezagi Abino, Laurent Fabrice Balsomi, face à Paul Mbumba, Azali, un homme politique, parti dans la Union des Républicains avec l'opposant Norbert Louyeye. Donc, analyse à lobby et Talika Raye à défendre un OP. Nous avons croire ceux qui ont raison un jour. Ou bien ceux qui vont rejoindre l'Union sacrée au Mwanamboka Félix Tshisekedi à Bengisi Banderonyoso Bakotanakati. Merci na Debrino Original, Demel TV, Dembanza London TV. Julie Castello, merci beaucoup. Merci pour la manassé. À Sungi Biso na image na montage. Tokute Nabino Mbalasuka. Merci beaucoup. Mais évolution quand même. Ça les mis Batbander réclamer Tshisekedi Fatia Kabwana Kabila. Ba Kabwani na ndenge moko propre lelo union sacrée. Bino ko Kabwana Tshisekedi na. Non, je pense que ceux qui ont taliba déclaration Moutiali Bosso na classe politique congolaise ya kosenga rupture. Il y a accord entre FCC na Kashito ndeko Kabila na ndeko Félix et ça là qui mona mboka Norbert Louyeye. Lelo a prêté serment, lobby monsieur Norbert Louyeye asali conférence de presse devant les journalistes ma collègue Nabino à Sengaki Nandeko Tshilombo à Kabwana Nandeko Kabwana Kabila sans cause la na parapluie et que causer ba ennui décision autant na discours na wana 7 minutes biso union des républicains les jours pour na kosenga na population ba soutenir mais to yebi seki Ndeko Tshilombo aller jusqu'au bout il y a article 69 oyo évoqué nde yango to lobaki été na nzela oyo ya poni ezali nzela ya Pona nini ka dialogue. Toyebi que en dehors il y a dialogue to ya masolo voix pacifique mususu. Yo lingi to kesima minduki. Trop banane. Ba congolais. Boko tanaje, boko tanenyo sacré parce que totikali biso moko na opposition politique radicale. Ba oyo nyonso ba bandai ko ba ete baza ba opposant, il y a ceci, il y a cela. Bango nyonso ba ko. Quand vous êtes au sein de l'union sacrée avec le commandant de bord Ndeko Tshilombo, opposition des Awa. Son apoto Mobimba, Norbert Louyeye, Union des Républicains, vous ne pesez pas Paul Mbumba. Remettez-moi l'ascenseur. Tango Lobi est par rapport à quoi? Par rapport à tout le monde en rabino sur terrain, au marche Moroboye, aux villes mortes des papiers na bandaro salisa, na évité et dans la rate. Nandeko, na régime Ndeko Kabila. Tangelanga des opposants babundisiye lokwa non. Alors lelo union sacrée dans bon union sacrée ndenge batu baloba d'abord les enfants pongana jusqu'à présent na yebakate ezaka na yebité pour balobi ke eza parti politique té balobi était eza regroupement politique té balobi était eza vision mais vision oya munene onga na yebi oyo tout congolais de l'est de l'ouest du nord au sud à se retrouvaka ezali constitution vision c'est quoi vision babongisa mboka batombola mboka na baniao na miselekete na banioka Dieu merci que totikali biso moko na opposition